Président Félix Tshisekedi amona ndenge papa Etienne wa Mulumba azbeta mafimbu amona combien bakanga papa na ye pe amona lisusu na pouvoir o ya Kabila combien kotia papa na ye na résidence surveillée wana biso te batu tokoki ko rappelaka ya makambo wana ye moko ayebi ke il y avait des dictateurs au pouvoir. Soki Jantini Ngobila kobima gouverneur ya ville ya Kinshasa biso pe tokolemba te ezate po azande ko yedingwe nde tokobanga Jantini Ngobila po azande ko yedingwe te tokolemba te Luba na pouvoir po Congo sala nini échanger mais lelo tokoyeba ke empire Luba ekufa likolo ya commerce tangu bakomi koteka ba Luba na commerce nde empire Luba sa nini ekufi lokola pe pouvoir oyo ya ndeko Félix Tshisekedi tamu Luba azui ekokufa soki commerce oyo tozomona commerce ya koteka bo continent FCC kimbuta soki kimbuta lelo akena rééducation Jantini Ngobila yumbi soit micro qui est na yumbiko il faut balongo la constitution où est fastifiée constitution où est pour l'intérêt à bateau FCC constitution est pour na protéger bateau FCC et non pour avantage à population même Sénat ba même bateau Sénat salinini et zongi tomoni na miso président Bimili Susu au télé 50 ba bengi télé 50 campagne na Kabila télé 50 et kangami président lelo na mboka télé 50 yango zongi na publicité ya Kabila plus Mbote Bandeko Balandi au Bozotala CL News partout dans le monde. Na micro ezali o ya bino ndeko na bino héritier maestro oyo alela ko pesa bino ba information ne botala nga partout à travers chaîne CL News TV en ligne o ezali chaîne propre ya Christelle Lupungu Mamou La Rose et puis na molongani nae Papinzola Mesu botalara biso partout dans le monde neto tikoloba lelo to yelbino li solo mususu ya sika parce que nga maestro dans la sans frontières s'il faut la politique c'est la politique la musique le théâtre et autres to kindaka lelo na epoto meka ko analyser li solo o yini na internet et yini na Kinshasa bana Congo bazolobela yango partout dans le monde parce que Congolais allient partout dans le monde. Tosuki a na Kinshasa tozape partout. Bandeko Balandi nazana moko ya domaine abiso journaliste oyo tokomeka ko solo na ye muke concernant makambo ezo sala actualité na pesa yena mbote ndeko mbote mbote mingi maestro héritier sengo malamu mingi mekena motema ko yamba malisusu na chaîne na bino. Merci beaucoup ndeko ngai na yebi kombo trésor mais okoki ko se présenter na bandeko pe oyebisi bango musala nini osala pe osala kango Trésor King Bukele l'héritier de la République démocratique du Congo ba o balanda ngai balanda ka émission na ngai ya Popola Vérité ba yebi que Trésor King Bukele aza journaliste engagé oyo abundaka pona changement ya Congo libération ya Congo po mboko yo Congo kaka biso o soki to bundite muto mosusu akobundela biso azalité naza journaliste engagé pe activiste monene oyo abundaka pona changement ya Congo. Merci beaucoup activiste journaliste engagé wana boyoki ezali Trésor ye moko muto auti ko décortiquer yango avec Trésor toko solo la mai o etali actualité lelo actualité ezali message à chef de l'État le président Félix Tshisekedi Chilombo Antoine oyo a utaki koloba na États-Unis à lobby non azoya ko déboulonner le système dictatorial aux ezali na kati ya Congo pe to komeka kolobela na epe makambu ya ba élection ya ba gouverneur pe na suka nango to komeka koyoka pe message pe point de vue na e sur nyonso ezoleka na politique te magazali journaliste engagé pe activiste to pe siye pe na temps wana ya ke a s'exprimer na bandenge wana ndeko Trésor to kende point ya liboso to ko tamba moko na point ya déboulonnage du système dictatorial, ainsi dit le président. C'est quoi d'abord
l'inspiration wana lelo et pas ya président a loba eloko wana lelo mingi mingi inquiétude des alliés et pas ya ba congolais a lobby eloko wana lelo face ya ba partenaire naie. D'abord, président Félix Tshisekedi aza mopaya te. Oyo nyonso tomona na mboka oyo président Félix Tshisekedi amona yango. Président Félix Tshisekedi amona ndenge papa Etienne wa Mulumba azbeta mafimbu amona combien bakanga papa na ye pe amona lisusu na pouvoir oyo ya Kabila combien kotia papa na ye na résidence surveillée. Wana biso te batu tokoki ko rappela ka ya makambo wana ye moko ayebi ke il y avait des dictateurs au pouvoir. Et ces dictateurs là oyo ye lelo yo abengi bango ba partenaire na ye. Mais boya ko kamwa mingi e pa ya mokonzi ya mboka na biso ngai eta muto na analyse makambo nazomona ke mokonzi mboka zolo baka makambo ya kitoko soka bimi na mboka bapaya. Soka zongi awa makambo ngo esali nini e baluki kaka le même président tanga bimaki alobi akozala mokonzi te sa ko gouverner tango batu libanda batunia makambo ya FCC mais tozonga tobeke noto mokonzi mboka koya akotika te FCC comme plateforme moko nini politique pour na bazwa majorité présidentielle lelo tomoni FCC tala makambo do maloba ya président de la République kuna na concrétisation nango awa tomoni effet moko te toye lisu deuxièmement makambo ya nani oyo ya Sénat président libanda mboka Sénat bato o Sénat kwei ba suspendre lelo kaka même Sénat ba même batu Sénat salinini ezongi tomoni na miso président bimili susu o télé 50 ba bengi télé 50 campagne na Kabila télé 50 ekangami président lelo na mboka télé 50 yango ezongi na publicité ya Kabila plus mais apparemment trésor ouais. Président abimake aux États-Unis pona lobake ako déboulonner système ya ba dictateur o ba uti koleka na simane abatu ya FCC basali ba conférence meke pour prendre président de la République leçon kolakisa président de la République nini akoki kosala to président ye naza si Rolandi maloba ya président de la République est-ce que président aza na posa ya ko se justifier et pas ya batu ya FCC. C'est ça aussi ce qui cause le problème parce que l'équipe a point Moussous Tozongela Yango place au Komiwana. Comment est-ce que le président sortant Joseph Kabila ne parlait pas? Président Joseph Kabila abanaki koloba n'a pas si peine à bas circonstances. Comment le président Félix Tshisekedi aujourd'hui il dit des trucs? Mais après, quand il y a des revendications, quand il y a des réponses à Bandenge Moussoussou, le président sort aussi pour répondre à Batouana. Et qu'ils ont le la Jemorobo et à musicien, tout le monde a musicien, bazo bois kelana, ou ya sali album à bimisi boya bois kel muninga, ou ya répondre, tout va comme ça à biso ba théâtre. Politique ya mboko to ebite tozo kende na système a wenge BCBG to wenge maison mais entre guillemets mais ce qu'il est loyo, ngano toza na vote ya ba gouverneur, un policier au sevoa ne pona lo bageno président na bino zaki nommé. Un major aussi, nous informons à l'opinion, un major a fani un certain major Bosco, oyo tango tozaki na assemblée provinciale a ebisi biso boye. Biso ba journaliste tant tozo revendiquer moi ba mambebele, to lobelango pe awa. A ebisi bango a lobby président Nabino Azali, président nommé, un major qui dit ça à la population. Merci. Donc, vous comprenez, tant que déjà Batou, Bazolinga ko peser président Bongo, c'est que le président, il faut apaiser na bapouane et makasi pour na ayo que sa peuple sonité. Pour sinon, te biso peuple, tozo mona, le rôle la présidence a manipulé. Qu'on se le dise. Parce que, tant que vous déclarez que Télé 50 il faut Kangama pour arrêter comme ça la publicité à Kabila. Il tolelo yo, mututo kozonga na Télé 50, il dirait que Télé 50 n'a rien changé. Ce sont les mêmes images de M. Kabila qui circulent à la télévision. Et Batouya Anerango, Obayaki Kakokangabiso, l'Assemblée provinciale, pour tout ça la moussalate. Bazali sou wapi pour Bakokanga nani Télé 50. Yango yo, ndekonangai to réfléchir. Au moment qui bokonzo tozui,
ezalaki lokola moi match ya RDC bande kobetama na stade mutu nyonso alingaki kaka nini ekota bi ekota ezalaki ndenge régime ya pouvoir ya Kabila ezalaki mutu nyonso alingaki Kabila longwa ntango bi ekoti bato basepeli mais soki tomoni na bi yango bajoueur bakomi kokweya pamba basimbi oto kwei otiki adversaire azoke na bale arbitre peut siffler c'est que bien kozonga tangu bien kozonga mbala moko nini ekosala toko perdre. Vous comprendre? Merci Ndeko Trésor au lobby et le comment est très important à sentir que était na bandeko ba sepeli na yo na analyse na yo mais quelque part aux moins que président de la République Félix Antoine Tshisekedi netika kaza na pouvoir te netika za pepele netika za léger. Comment est-ce que le président a koki koloba parce que tout le monde a qui président sortant o ya kufite azana bon mot parce qu'il faut toujours par exemple to comparaka tout le monde a qui est marche koki ko salema le soulèvement populaire. Mais na simanango batuna yende bakoleka balobi basali nyonso. Vous ne verrez pas le président Kabila, le président honoraire Joseph Kabila abimi na média alobate. Mais j'étais surpris à Romona que président Tshisekedi a expliqué peine en français au cours il y a conférence mobo et uti ko salema a expliqué plutôt na lingala à lobby boye. Ngai na yaki na lobby ko déboulonner ezali na niveau yake bato oui. Dans un déboulonné système, un président, pourquoi? Pour questionner Zamoulaïté, moi j'appelle le président Félix Tshisekedi le sauveur du Congo. Mais ce qui a changé, Kazali sous sauveur, yango nazotali sabatu peuple Luba. Moi je ne suis pas Moulouba, je suis de Bandundu. Je suis Moungani, il y a Mivanga village. Mais l'analyse nangai, quand la empire Luba, on a dit peuple Luba et ça peuple Mokozaki éveillé. Peuple Luba na spiritualité baza fort. Il fallait un Luba na pouvoir pour au Congo ça la nini échanger. Mais le lot okoya baka empire Luba et kufa likolo ya commerce. Tangu ba komi kote ka ba Luba na commerce, ne empire Luba ça nini et kufi. Lokola pe pouvoir oyo ya ndeko Félix Tshisekedi ta muluba azui et ko kufa soki commerce oyo tozomona. Commerce ya koteka bo continent FCC. Par exemple, l'Empire Luba, tu comprendre que konzi ya Luba, oyo, nenga ekeneni. Nzamba pèse pouvoir. Moi, je ne dis pas que le président a la voté, toi a voté, et tant qu'activiste, et tant que Congolais, moi je suis pour le changement. Yango na lobaga. Ce qui le lomba quoi changer. Attends de Martin Fayulu la bimi, à Sangi ba conférence banini, mutako kende meeting nazate, mutako kende conférence nazate pour mboka sali les gens nini échanger. Le président Félix Aza président. Biso tifiko tozo benga garant de la nation. Mais approuver biso, le problème est que approuver biso que réellement aza garant ya nini ya mboka. Mais jusque là il n'arrive pas à faire quelque chose, aza pepele trop. Ndengete, moi je dis pas de pepele. Moi je dis nenga approuver ki biso le lo maison Schengen ezongi. Approuver biso pe to mona bato tout bakende. Nazongi la réponse non. Ce qui président koloba déboulonnage. Il y a Batouana et il y a régime wana eza batouté et ça régime mais banani basala ki régime wana batou tu comprendre ma kambouté donc qui ko déboulonner régime té ceux qui n'ont discipliné batouté parce que ça serait de même gens oh ba ko mema lisusu bêtise na régime oh justice o tozo senga tongo midi poko ndeko ezali justice te ya okeko boma Kabila na prison pour babenga kamakala eza centre yani ya rééducation tozo senga justice ya rééducation ya batu wana nyonso soki kimbuta lelo akena rééducation Gentini Ngobila yumbi so mikro ke na yumbi ko. Mais quand tu parles de Gentini Ngobila, bien que tu communes en Kunate, Gentini Ngobila, les lones tolobano boye, tozaki na yo kuna na assemblée provinciale, bien que non publié nous définitivement qui est le gouverneur de la ville province de Kinshasa, mais selon ma soupçon, c'est Gentini Ngobila oyo abimina 27 voix. Selon yo, quand tu parles de Yumbi et autres là, mais tout le monde lit sur Gentini Ngobila a anakin trésor. Ce qui Gentini Ngobila ma gouverneur ya ville Kinshasa biso pe to kolembate. Ezate po azande ko yedingwe, ndeto ko banga Gentini Ngobila po azande ko yedingwe. Te to kolembate. To ko kende na ye ti contre mi. Si tu ressens un déboulonnage, problème est pour le président de la République comme libre. Moi je l'ai dit, il faut ballonner la constitution où elle est fastifiée.
constitution eza pour l'intérêt ya bato ya FCC. Constitution eza wana pour protéger bato ya FCC et non pour avantage ya population. Tant que président de la République que la coalition na bango basala ki pour l'intérêt ya peuple. Ba revendication nyonso bato ya FCC ba osala eza pour l'intérêt ya peuple. Ils ont juste contre, surtout contre le président de la République. Donc président Faye bakaza benemi mibale. Tant que zo mona bato la muka le roi benemi, amona pe bato ya FCC le roi là. Benemi. Il y a bien un partenaire. Moutouloka Molière, Papa Molière, dire que Félix a dirigé, on a ces images-là. À l'objet, en plus, à Kendara Kingakati, j'ai suivi l'image. À l'objet, à Kendara Kingakati, chaque jour à Kendara Kolukanini. Déboulonné, Papa Molière. Donc il y a un déboulonnage. Parce que ce qu'on a dit quand on déboulonné régime, régime est le baraté, régime est ça, régime. Il y a un déboulonné régime. Apparemment, Papa Molière a zo lukate afin de sa combo na parce que bakino musu basi babaya qui est a linga sa ki Sankara. Alo baka mingi po bakino ba pese confiance surtout batu ya lamuka. Soko za kinois, ngana za kinois na botami na commune na matete tolobaka loko moko bailo ayebi loko wana mwana matete ba azaka mo umbute. Mwana matete soko tuni batutu ba koyebiso commune rouge o batia commune rouge eza matete. Tango bato bakufaka na ville ya Kinshasa kimbuta tambola na ba commune tout matete akota te. Matete eza commune ya bato bazaka misonga. Eloko na koyebisa yo eza nini? Papa Molière, olobake Papa Molière akoluka fanisa bato kini bakosa kango te. Yo kanisi yo Papa Molière asali kinois. Kolia na ndoki yo poza nani? Ndoki. Kolia na batu oyo ti lelo tolelaka Rossi Mukendi, Chebeya, Eric, Gabi, petit nanga Gabi. Moi j'ai été victime, je vis mon petit nanunga. Moi no akufaka na matete boyo kaka. Oh la police kata bambeli c'est mon petit frère. Tombé par balle. Si tu telema boyo to lo bapo to mona balé ki kutu basali vite ba kufi e ba biso to sali vite ata to kufi tinani. Tinanini. Petit koufi par balle, et on a vu Bocha Boukolega ensemble national pour le batomi balo bakoufi na matete baza ba piller. Merci beaucoup Trésor, je sens que tu es monté au créneau. Nous poursuivons déjà Nasuka il y a entretien Nabiso parce qu'ils ont juste analyse sur plus le système dictatorial de boulonnage déjà Salema. Mais moi question moi boya curiosité parce que l'équipe a point wana mingi mingi au lobby et là moko boy lobby le président de la République a loba mingi libanda point ya liboso. Deuxième point, le président de la République Libanda quand il rentre au pays donc il parle mais il n'y a pas l'applicabilité je peux dire. Mais président de la République Marambo mingi aloba nazo zonga na Congo nazo ken économie informateur asali yangote. Alobi mambo belé libanda est-ce que vous croyez au moins que makambu ya déboulonnage oyo vous espérez que au moins ekoki salema parce que mingi aloba libanda azonga et salemate deko au moni président de la République azalo rola mpuku o ba pesi fromage ya munene menasima nango eza na motambu biso zo kwa tozomona tokoyebisa papa kolia na fromage wana te to sala nanu ebeta soka beti ndo kolia fromage malamu moni ba miso tozo sala batuto bazolo baketoza contre président Félix Tshisekedi biso ba activiste moi je dis non. Toza wana pona kolakisa président Félix Tshisekedi Bachoun. Eza le roi yazo beta dame, biso tozo mona Bachoun. Président soko kebo etune. Après une année, soki président Félix a sali makambo wana te, a dissoudre assemblée oyo te. To continuer kaka na ba medio. Yemoko lobaka ngone miso aleka na Jean-Marie Kassa, ne pas Jean-Marie Kassamba. Alors biso ki peuple esengi coalition, to ko sala coalition na PPRD, mais ba dirigeant to lingate ba dirigeant bazaki mêlé na mes gestion. Bana bazaki mêlé na mes gestion. Ba kimbuta te. Mais au moins là on sent ça to yokawa to sentir wana parce que s'il te plaît na ochaka mwa mungwa na ocha mwa mungwa s'il te plaît à lobby boye eloko lobby wana to mona siko lelo azoboya Albert Yuma azali mutupe ya régime wana parce qu'il a travaillé pe na ndenge ya bien te président azoboya ngo il a respecté maloba et pas jamais ngana lobby boye to beta motambu wana pour fromage na président na Congo balia fromage bien tous en patience oh tout au bazoyoka après une année
nayebisaka bino bakombata ya UDPS baza te lokola bakombata ya Palu. Po kaka bato bazalaka na UDPS ebele bango bato bazalaka na nsima Jean-Pierre Bemba na 2006. Tango baye na UDPS c'était pour soutenir changement ya nini salam. Mais quand il n'y a pas de changement, muta UDPS akofanda te na nzimite ke yoka so fils mukoko akofanda bayoka makambu ya CG Kabuya Zoloba tobeta maboko tokobima biso nyonso. Président de la République est l'autre fois ça là. Et ça la Constitution. Et ça la président de la République. Et ça l'Assemblée nationale. Mon continent bangonio c'est ça peuple. Pour le peuple ne muta voter la Constitution malgré que voter en inconscience en 2006. Ce que bengi batuto ba voter oui ou non à référendum. Tout ne oui ou non voter que ni na roi. Tangela ba article voter ka yebité. Il faut organiser un référendum moko responsable. Oyo bakotangisa batu ba article lokola na kelasi soki peuple amoni article ane simbite balobi obo changer si on peut changer constitution il faut qu'il y ait un soulèvement et non soulèvement contre le président de la République, soulèvement contre la constitution oyo battre la bandeko ya FCC lelo batu ya UDPS eza bato ya lamuka eza la biso avant tozo ba couleur ya ba parti politique to bota makina nu ba congolais. Tozo siko couleur ya Congo to lata na nzoto. Parce que tozo lata ba couleur à parti politique yango zo mema biso na ki fanatisme. Mboko zo beba mais bozo betaka maboko. Vous comprenez? To kende Jean-Marc Kabuya ayebi sa population bo bima pour to changer constitution. Biso pe to bima. So to sengi constitution ane changer président Kolobanga te mutu na sengi batu basengi nani peuple. To changer constitution pona peuple. Ndebongo, tokolongo la constitution na maboko ya bato FCC, pour constitution les avantages. Il y a peuple congolais les avantages ya bato FCC. Toko chango siko esika bato wana bakokangama na facilité yango wana. Po siko ata to bandi ko senga Kabila kangama. Tozo senga mutu bo kangama. Aussi lota constitution na bango oyo basala yango panda bambulo nyonso zo batela bango eza neloko moko te ko sala nini e ko salama ennemi ya peuple congolais na minute oyo tozo no Kabila to tsebwe to ta la constitution yende ennemi ya peuple congolais na minute oyo pour le président de la République comme na force ya ko s'exprimer to mona makambo Sénat bato FCC balobagini azo violo constitution lobi bongo te ake or mibeko pona bebeke ba préparer ki temps oyo. La constitution en attend aux autres Salema, papa Etienne Tshisekedi du feu, Azala qui est présent. Mais c'est que yo yebi makamute. Est-ce que en 2006 papa Etienne Tshisekedi est candidat? Aboya qui va voter non? Batou ya UDPS n'ont pas voté la constitution. Et comment le président Félix Tshisekedi doit accepter une constitution que les membres de l'UDPS n'ont pas voté? Une grande Soko yebi histoire au Roman en 2006, papa Etienne Tshisekedi n'était pas là. Il était écarté. La constitution a voté pour l'intérêt à Kabila. Pendant temps où il a fait un pouvoir, a cessé jamais de modifier pour l'intérêt na ye. Toujours 13 ans, il y a modification de la constitution. Et qu'il boy, ensemble, la majorité des gens ensemble qui Batuya Kabila. Toyena nini ndakuya Kengo Wadondo oyo nini. Sénat, Ndakuya Kengo Wadondo, vient déjà l'embaki, nous prenons acte de cette loi, que la loi soit incluse et modification sur la constitution du Congo. Via comme déjà le rôle Mutumoko Lemba, via Zobanga Preso Ponzo, on a soit à Koti Kacho à Koufi. A comme Banga Kacho. Yango, ce qui constitution on est longwe, beaucoup de monde a ensemble provincial Oyo. Et que na lisusu te toko kwa isa yango pona toko isona inane soki président Félix akokende kaka na pouvoir oyo tina 5 ans so to kenango tina 5 ans crédibilité ya IDPS na président Félix ndeko sani ekosila ba peuple baza conscient ba to IDPS baza conscient to lingite que crédibilité ya président Félix ça nini ekoya c'est un Kinois d'abord. Tolobaki soit Kinois a le pouvoir makambo échanger. C'est d'abord un Kinois et en plus un Congolais. Oliana ndoki yopo zanani ndoki akia bato benga ndoki te.
Merci beaucoup Trésor, c'était Trésor, une petite analyse politique avec mon confrère parce que Saïnda Mabé Nakati net nania osakate déboulonnage mon konziamboka lobby déboulonnage mais yemo na simazongi ayeko expliquer o bandeko na lobaki pona bongo pona batute bandeko ndenge za boyenga na lobaki pona boyeboy atangi makambo ya lobelaki o esalaki na biso soni pourquoi mokonzi ko ya ko se justifier na batu oyo yozo ozo kamba en tout cas tozana ata directeur de cabinet azo rappé les devant air moro boye azalaka ko ipe ko bima aloba Trésor to sisi na yo moi libanga ezali parce que to sisi on a ben mission politique na boka libanga te poso na boki libanga ekoma buzoba to yaka po to boka libanga te to yaka po na changement ya Congo mais au moins na pesa ka force na batutu o bazobunda ba o bazobunda na kati mboka na libanda mboka bayebake biso tokotika te tokendaki na présidence de la République esika tokendaki kotika memo na biso ke Kabila kangama boyebi ke naza na problème na Panzi o na ucho sala radio basenga radio extérieure na intérieur 60 000 francs mais ça pour l'intérêt à Congo muto atinde la kanga mbongo te na pesa ka merci na ba nyonso ba finga ka biso mais boye ba ke tozo sala ngo pour l'intérêt à Congo biso ba tata na biso ba kufi tangu na mona ki papa na nga na cercueil muto azaki na idée ya ko changer mboka un boxeur wa bundi pona mboka oyo akufa mais atika ko mona changement ya Congo te na moni John Tibangu le général John Tibangu Oyo Kabila kangaki pour contre coup d'état contre hier oyo azali mobali ya mama leki nanga kokota boloko o tilelo abimite na moni leki nanga gabi kokweya na masasi na moni moninga nanga Rosi Mukenzi kokweya na masasi o ba image yango tilelo na tsaka ngo na ndaku na taba photo pour dire à mes enfants makila ya bato nyonso soit sauver yango te rien ko changer yango na interpellé le président Félix pour lui dire ceci au moni toza ba bantu soki nano kundi bibembete batonga kate basala nini basala kate po soki lelo atiki makambu ya ba Rosi Mukenzi ya banani alobi ça va to travailler na batwana ba keza milimo Tokotonga prince awa lelo lobi ekobukana Kabila tongi pendant nini tangu ya constaté ka 6% ya banzela milimo esalani akundela biso ba Rosi Mukenzi kokunda bango ezali soki ya monike noto kolimbisa ba Kabila azwa ba Kabila na bato tuba boma Rosi Mukenzi ba ko senga pardon ndenge Afrique du Sud esalaki ba dédommager ba famille wana nde milimo ba Rosi Mukenzi ko fanda na kimia mais soki milimo na bango fandi na kimia te to continuer ka kotonga banzela ya kendaki ko fuka mela génocide ya Rwanda pona nini bakundi batu na bango donc basali esika moko boye ba reconnaître que bato bakufaki pona mboka eza ndenge moko biso pe photo sala esika moko boye to reconnaître que pendant époque ya Kabila batu moko boye bakufaki pona mboka ndebu wana kokunda après to banda kotonga to banda ko travailler bango kuna 800 000 biso à 12 millions tala batunde bakufi wana nyonso fo basalela ngo espace moko boye oyo biso tuto okende tolobi bandeko na biso bofanda na kimia botika siko mboke sala nini etongama sino te milimo ya batu wana ata botie beton ko bukana po nanu bango bakunda mite na mabele na bao ya Congo milimo na bango zo circuler. Merci beaucoup, c'était Trésor au micro d'Héritier Maestro, c'est du CL News avec Christelle Lopungo Mamou depuis Paris et son mari Papine Zola Messo. Derrière la caméra c'était Herman Setadi, tout ça l'analyse Nandeko. To silisi yango penandinga bien bandeko belé ba assistaki biso ba merci na bino ndenge bo assister émission et puis nasuka tozolo bakaka boye ba divergence ezos à la ébélé autour ya ma président de la République azoloba président de la République azo se défendre trop président de la République a yebisa biso je ne serai pas un président qui règne et qui ne gouverne pas. Ozo justifier, c'est justifié pas yanani. Président il croyait que je suis un président complaisant, quelque chose comme ça. Ozo justifier, c'est justifié et pas yanani. Tu es le président, le garant de la nation. Sauf la constitution. Merci beaucoup.
kuna bandeko tout vous à la brancher na CL News parce que ba information ezali belé pour to pesa kabino biso to bundaka pona bino to mona ki kalata na to dans l'assemblée provinciale ba beti biso ba gaz ba bundisi biso ba journaliste na biso mususu balongoli bango bilamba et surtout bana basi balongoli elamba atika nzoto polele par des policiers s'il vous plaît par des policiers et les kalaba médias mususu parce que biso to na retard ya ko yiba image wana et ça li pas si makasi et ça pas si makasi mais nous allons toujours nous battre pour vous informer voilà CL News vous allez brancher et puis yo mutozo talanga yo s'abonner nante kende ko s'abonner parce que l'actualité ezali ebele. Merci Herman Stadi derrière la caméra, Vanessa Moussao, l'équipe de CL News ici à Kinshasa. Moi c'est Héritier Maestro, je cherche encore plus en plus des informations pour vous. Suivons-nous prochainement avec d'autres informations. Merci.